Voy éviter, ce qui voy éviter. Tolona TV, Tolona TV. Ezaya biso nyonso e. Tolona c'est pour toi. Tolona TV, c'est pour moi. C'est notre chaîne, c'est votre chaîne. Si vous voulez avoir mes informations, si vous voulez regarder mes clips, suivez-moi sur Tolona TV. C'est notre chaîne. Veuillez vous abonner, le Seigneur vous bénira. Abonnez-vous sur Tolona TV. Ndamba kupambola bino. Tolona TV. Tolona TV. Tolona TV. Donc, moi, si on a commis un poli envers Yann, c'est parce qu'il y avait déjà quelque chose. C'est parce qu'il déjà a commis Kimbanda, a commis Kobimana Mobali Yann, ce qui veut dire a commis égal. Zomona, et ça dit qu'a commis qu'on manifestait un poli. Comme qu'on manifestait un poli. Tant Yann a bibon abino, ou balanga bibasali le kola boswana. Vérité, Kobima, Mobali nanga, Damasikoto, Naza, Nazemi. Place famille, Panzani, Yangoana, Bande. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Ceux qui ont le goût de s'abonner, tous s'abonner massivement na Tolona TV. Tolona TV, Yamama Tolona. Kuna okozoba info na biso. Ngande ko na bino frère Mbuta Kamuka. Que Dieu vous bénisse. Kobo sanati tous s'abonner. Banso na Tolona TV. Merci. Vous passez plus votre temps dans le téléphone que Kolande la temps sur mobile. Tant que vous avez un à moi si OP, azala ki bon, vous passez temps na Facebook, na WhatsApp, mobile ya koya. Ah, kendo tchela, c'est mec qui n'a pas biloko. Mobile ko senga be, ah kendo samba be lambela yebwe. C'est des actes où ils ont poussé mobile temps vous pas otala. A commis commissaire plus na leki, a commis commissaire plus na yeke yo, moi si na en fait. Ils ont toli biso tozo pesa. Ndenge tolobaka oyazana mato ya koyoka ayoka oyazana motema kobomba abomba. En tout cas, c'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolona C. Tolona C 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolona C. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir et bienvenue dans Balandignos sur Balandaka Tolona TV. C'est encore moi qui viens envers vous pour vous présenter cette émission dans Tolona TV. C'est bel et bien moi, donne au pangate mignon. Moi, on a bino à mon kendeng tolbaga, donne au pangandengo bien mignon. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, Balandia Tolona TV, mais pas une autre besoin, mais tu es sous pour nous la bino sur le basket au colembate. Dénoncer ba acte o eza bien te balobi ya malamu tozo ya mabe photo lo ba potamba na nzambe bazala pe édifier. En tout cas le solo toza nango ba benga kibiso nta bengi biso eza Sarah ba tutanga komona mboka te ba soki tolobi Sarah c'est parce que ba Sarah bazé belé na mokili o ko s'identifier en tant que Sarah na leki na yeketia. En fait bandeko eza likambo komi ya kokamwa bino mo boye bindenge ezalaka. En fait le solo tozo beta ezali Sarah Azali, fille mon copain na Kinshasa, baboti bango na famille baza dans une famille de beaucoup d'enfants, je peux dire. On a kokemulete baza beaucoup d'enfants, mais Sarah Azaki mon aliboso. Et kokoma Sarah karandenge za la kabafiso ki baomi kokol baza ki pe na famille vraiment bien té. Baza bana ya côté ya ba Jamaïque, oyebi Kinshasa côté ba Kitambo ba Jamaïque. Sarah va comme qui kokola karandenge za la kazaki na moi les copains oya tika ki ba copain oya tika ki ayaki kokutana na tonton moko mwana ya Londres yomoko yebi bana fia ki chasa ndenge za la ka akutani na tonton wana mwana ya Londres. Ils ont eu à commencer à parler ba comment qui komesana tu vois boye boye ba kutani ba comment ko kende kokutana boye boye ka ndenge za la ka isali ke mama na biso Sarah ba yeko lingana na mwana ya Londres. Mon à Londres na bolingo na en tout cas bazala ki bien makambo tout bien yomo yebi biso ba tonton na biso bozala na poto. En tout cas bomi yebi to kotanga bino ba kombote parce que toujours j'ai mututé ma biso tozo pesa toli quand ndeng balba waza na matu ya koyoka ayoka op amoni ka ko tirer leçon tonton na biso ba yebo sala akenda ki kin
Bazakina, maman Nabiso Sarah, tu vois, après, Azongi Poto. Quand Nengi Zaramba, Azongi Poto, va continuer qui n'a pas de téléphone, Bazo solo là, va garder contact, va comment Kobenga, na bébé, quand Nengi Paysalaka. Papa Nabiso a eu deuxième tour. Donc, papa Nabiso a eu deuxième tour. Ça se fait que, deuxième tour, déjà, il y a qu'un premier tour. Bah, mais ça n'y a qu'un Nengi Zalaka, maman Sarah, Azwakaze mette, Azuzimi. Maman Sarah, Azuzimi, maman Mbali, on a payé. Te vona bima na famille boye abima na famille apesipika mbongo zalaka moi symbole boye ayi ko de la maman na biso ndako ta mazeli maman na biso ndako bimo boye bina kese zalaka soki ya liboso sa bimisi mutu baleki bozana sima bozo tala ya petanga mone anazuma muta malonga mo muta ngo pazo sunga ngata to zaki famille pasi na benda baleki notre grande sœur avec un grand cœur comme elle était qu'est-ce qu'elle fait abendi baleki azaki na baleki musu bazaki ya mikie abendi bango bakomi kofanda ndaku moko na mobali mbala to futela ndaku mobali mwana poto afanda na Londres ayi kobota mwana liboso ayi kobota mwana mibale ayi kobota mwana misato. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Yana biso azana leki na wa bezana kombo ya Ketia za lokola mwana mibale ya famille na bango. Donc Ketia c'est une grande fille. Ketia ndazalaka na responsabilité soki ya yazate asalaka bakusa ndako Ketia ndatikalaka na bana Ketia nde ya kozana déplacement ana komina noté salela tonton boye biloko nesi na lamba Ketia boye ya komisoka bimi Ketia amesana kolata biloko mikusi oyele kana ndako concert ayebaka te Ketia ndenge ezalaka ti yo kobanga ndenge bikelekino ya mwasi ezateke kindoko kobenda papa moko mama moko yozwi libalo bendi baleki puno longona bango na pasi Ketia koma kolata biloko mikusi or que Ketia na mutune yazo viser nani yazo viser ya mobali en tout cas azo viser mobali ya comme on vous dit bande on ça il faut avoir un cœur en fait ya na yo abendi yo atali botina pasi mobali yo moni vraiment ko bimaneka ka mobali ya Ketia koma kumeka mobali ya zokanga comme on dit la chair est faible bande konanga ya mobali ya mobali asala nini akoya kate akwei eko sala ke Ketia pe akoma na mbanda ya na ye na kati ya ndako ya yebaka te obika ndenge ezalaka yo za ya ti ekoma er moko babilo moko boye leki na sali mabe olinga intervenir mona mobali no kaka te asali eloko te babilo mo be bongo ya zo comprendre la chose mais qu'est-ce qui se passe en fait si vous comme ça tunier entre bon bela biso na zo bana leki na mono comment ko s'interposer na katikati wana est-ce qu'il y a un problème soit asali mabe na za droit koloba na ye Ketia koma impoli na ndako ya lo babu ya zongi boye bokomsu ya ebisie izaranda kunanga soko sakane boko zongi pa mabe izaranda kuna biso nyoso voilà plus vérité et kobima izaranda kuna biso nyoso comment ça ndako na biso nyoso or que déjà tinde soko moni ozana ndako bande ko bozola na biso ozamona moto fandi sa tam so cousine nièce na yo ozana déjà na âge moko za adulte soko moni akomi na ben politesse moko be envers yo moto bimisa 100 francs na yo au pesa kaye yo moto zo fandi na ndako na yo sur la main na yo en tout cas zala clair fongola miso c'est qu'il y a quelque chose moi na koma impoli pamba te na ndako to mona même bayanga nzembo na biso mtusu bayembaka to utanga kombote biso sa promotion ya bata mokilité que mwana soki akomi teti yeba ke loko eza na sima donc mwana mwasi ana komi impoli envers yana c'est parce qu'il y avait déjà quelque chose c'est parce que déjà akoma kimbanda akomi kobimana mobali ya yana ce qui veut dire akomi égal ozomona esali ka komi ko manifester impoli komi ko manifester impoli tant yana bibonga bino o balanga bi basali lokola boswana vérité ko bima mobali nanga dama sikotu naza na zemi place famille panzani yango wana bandeko petite air oyo ayaki na ndako babenga ki lokola mwana pote asunga kayana ye afandaka elle est tombée enceinte de l'homme de sa grande sœur. Où va le monde en fait? Quand on dit l'amour ndeko abengio asungio abengio pembeni na yamoni kele kinanga mwasi
na kotikota mususu na place ya pasité lobi na okatele ki nanga mwasi ba memisa ki ezemi tala lelo nga nzamba pambolinga na zuina benda leki. Mais c'est ces mêmes petites sœurs là qui a trahi sa sœur en fait. Akomi kobima na mobali ya yaya. En tout cas les solo o esala ki biso passé quand on nous a appelé nous na Tolo na CTV, on était vraiment dessus, on était choqués, on a eu même des larmes aux yeux à la place de la demoiselle. Parce que nous ne pouvons pas admettre ou accepter que la petite sœur, ceux qui ont été libanda, tu comprends, ceux qui ont cousine m'a le temps, tu vas battre tout cousine qui passe dans mon thème. Diaspora baboy muziki na boto baboy totika koyemba beti to yambula supu na tolo mikono kuyo kwa na bote C'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonacé. Tolonacé 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolonacé. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. De Dieu tous les jours. C'est une chaîne que je vous invite à voir personnellement. C'est édifiant, c'est très puissant. Rejoignez-nous en force, frères et sœurs, parce qu'on a besoin vraiment de vrais adorateurs. On a besoin vraiment de personnes qui suivent la volonté du Père. Vous aurez beaucoup d'informations sur la chaîne. Je vous invite vraiment à venir à suivre la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolonacé, Tolonacé. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abonnez-vous à Tolonacé TV. Sobongo landa l'homme de la repentance, le prophète Ézéchias Mboukou. Tous les vendredis nazana Tolonacé TV. Abonnez-vous à Tolonacé TV pour landa chemin de la repentance. Matthieu 3D. Répandez-vous car le royaume d'ici est proche. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Rendez-vous na Tolonacé TV. Mais quand c'est la famille, yo melo tikelié, bande konanga, to banga nzambe. Parce que si tu crains l'Éternel, il y a des choses que tu ne peux pas faire en fait. Il y a des choses que tu as des limites en fait. En tant que chrétien, quand on dit qu'on connaît la parole de Dieu, en tout cas moi je suis en train de vous édifier. On ne va jamais cesser de parler. Parce que dénoncer, en fait. Quand tu te dis chrétien, déjà le fait que bande konanga li sole komi ketia se retrouver na zemi akombi manda ya na ye na ndako ba benga ki en tout cas ça là qui passe et le que changer et le que ça li keto pousser les choses que maman ya ketia maman oya boti ya liboso Sarah au courant ya makambo nyonso ba maman baba bino nde bozalaka na basekele na bana na bino ya basi baba ba maman nde ba benda ka bana matoi mais ceux qui maman yo déjà au PC accès mama lobi na mwana ya mwasi ozosilika nini olinga ki mbali na yo azemisa libanda mbongo ekende libanda tika mbongo etourner na famille et que ça le côté bozama kila moko. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Une mère qui dit à sa fille, je préfère encore que la richesse de ton homme reste dans la famille, que ton homme sort avec ta petite sœur, que quelqu'un de dehors. En tout cas, c'est grave que de réfléchir comme ça. En tout cas, il y a qui biso autant ma bengi biso zole la lobina maman nanga ayeba ki makambo maman muto encourager petite sœur nangai. En tout cas, biso attaque bana na nzambe to édifier ki na ba prière na ba conseil. Maman Anne Kalambai alemba kité erno sur téléphone na ezo sonner zole la pour na ba conseil. Maman Anne peso ki asuka ki akenda ki au monde le gardien du temple papa Carlos Kalambai ou atika rabisote que je salue encore. Papa Carlos Kalambai qui est mon père spirituel ou son rabison dans ma prière. En tout cas, tout ça là qui on a vraiment pour la fille, on a pour quoi assister. C'est des choses qui fait tellement mal que de voir être trahi par quelqu'un de sa famille. Parce qu'il y a deux sortes, il y a trahison. Moni Moutalibanda, ce qui a trahi Rio, on ne pas si mais on peut digérer. Mais tant que ça mutu ya famille na yo mutu moko be ya kati yamba baka vaut mieux que trahison ou talibanda que ou la kati o ya kati ça la 3 fois pas si koleka o uti libanda
Donc, elle a été trahie par sa petite sœur en collaboration avec leur maman. Donc, maman a manigancé makambo nyonso. Maman a manigancé makambo nyonso. En tout cas, nous, ça nous a fait mal. Tango abeti li solo wana aisi biso alobi mama an nalingi mutu mutusu alobela li solo na ngate nalingi kaka mwana na yo wana amukie abi nalingi kaka don te mignon en tout cas aloba li solo nanga po na tam mutusu oye komelinga ekomela yo mutu zolanda ngate toi peut-être qui a ta petite sœur ozana cousine ozana nièce moko fandisaka na ndaku na yo kofandisa nièce tolobi te ke bobenga na ba nièce mais en tout cas il faut bozala mayele. Une femme sage bâtit sa maison. Bâtit sa maison et ça qu'on l'embâté. Au tchébilo qu'on a mis ça lobby au le téléphone au bandi au fina WhatsApp. En tout cas, ils ont conseil. Bino bayaya o boza bayaya nanga boza ba grande sœur boza ba maman nanga boza ba tantine. Vous passez plus votre temps na téléphone que kolande la temps sur mobile. Tant musu sunde on a biso à moi si OP. Azala ki bon mazo passer temps na Facebook na WhatsApp. Mubali akoya kendo chela seme ki na obiloko mubala kosenga be kendo samba be lambela bwe c'est des actes où ils ont poussé mubali tom zo pas otala akomi komisa la plus na leki akomi komisa la plus na yeke yo moi si na en fait eza toli biso tozo pesa ndenge tolobaka o eza na mato ya koyoka ayoka oza na motema kobomba abomba en tout cas eza histoire vraie li solo et komi en complicité na maman yo mutuza na ndako zolanda biso fongola misu tam tusu à travers témoignage o yo poza na ba acte mususu zaki ko sala ozaki omona kiza normal tam tusu mobali no aliaka yaza na sala manger yo fani na kita divo zota la théâtre de bonanga fongola misu omona kaka nièce na o cousine omona kaka petite so ko bika mbali na zo aya fanda bandi ba doléance. Tonton, tu vois, il fallait qu'il n'ait aucune excursion. Dès que t'attends à Monaki, tonton, il fallait que son père n'ait fais attention, mobile qui n'a été. Dès qu'il n'a pas aidé, mais une grande partie, c'est toi, tu es la femme. Quand on a Kanibala, oye, maman, biso, babungisa, kabino, oye, ok, libala, eza loko la combat ya vignoso. Et si la ramokolo nzamba lola, akobenga ya kangi misu na onde combat na yo esili. Tant que nzamba lola bengue non tebe kozana combat parce que liba les a ba problème et on ba maman na biso bazala kawana lokala ba maman an kalamba ibalemba katia na ba toli na ba conseil pour na couper sabino en tout cas to ya ki lisusu pa na bino pour na kobete la bino li solo o esala ki pasi leki akumbi zemi ya mobali ya na iba komi bambanda mibale na ndako mais leki ayaki pona sunga ya na botema boboto abendaki leki na ye en tout cas et dérangea ki biso. Et la dame nous avait demandé de parler à propos de son histoire. Ça nous avait touché. On est venu pour nous partager un mot dans mon kiri. Toi qui nous suis, toi qui es peut-être dans cette situation comme ça, n'hésite pas, ceux qui ont nous contacter, fais-nous un message ou tirer la message de Kozangate. Ozanali solo, tu veux qu'on parle de ton histoire. Tu as des problèmes, tu veux dénoncer quelqu'un. Parce que si tu nous appelles, tu dis ah maman Anne Kalambai, tu vas nous appeler, maman Anne Azali, à disposition Azali, nous on va t'entendre, on va écouter ton histoire. Si nous trouvons que c'est vraiment juste quelque chose de l'écart, tout partager les solos nayo, tout les cas pour nous partager en tout cas, Isaac solo tu es là qui bino na pourquoi oh tout taki ko zo ba appel, tout le bas qui te partager ngona bana na nzambe nyonso. De quoi on a moi si biso to lembiete te biso to continuer na ba prière mais oh ici et comme mais to linge comme la payote tant tout souya zalaki point oyo il fallait qu'il les kabongo parce que yo ozo atoli yo o se mettre en valeur au téléma o ibandenge nini o ko tenir ndaku ya libala na yo yango wana to pesi bino merci to pesi batno so basonga kabiso balanda kabiso ba o vraiment bazotika biso te to pesi mbote na papa Carlos Kalambai, le gardien du temple, Oyatika Kabisote, na pesi mon boss, na bien akaye, maman Tolonase, maman Anne Kalambai, Oazalaka tout le temps Tolonase, Azotika ba maman te na ba mabondeli, en tout cas, Nzambi alola, Azaloku, Mosoki Nzamba Zongete, moi et vous, on aura encore une opportunité, une occasion de nous voir dans les jours à venir. Quant à moi, je vous dis merci. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. C'était encore bel et bien moi, votre humble serviteur, Don Opanga le mignon garçon. Comme vous m'appelez toujours Don Opanga le mignon garçon, c'est encore Jésus. C'est encore bien. Et je suis mignon dans les seigneurs, c'est encore le plus important.
Nzambe ya lola azalana bino biso totiki bino tokukutana na mikolo oyekoya. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Tolonase TV. Oh, bien-aimé. Tolonase TV. Ne manquez pas, tu ne seras pas dessus. Bien-aimé, Tolonase TV. Ya biso moko Tolonase TV. Ya yo nangai. Bless.